Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yo motofani na mikili ya bapaya, to oza awana Congo, yo moto locataire ayokisa pasi po oza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Très bien. Merci. Mbote Nabino, balandi ya bosolo na politique officielle. Bon mesano, misa ya lingala ya tongo ya lelo et bandi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nangunga ya 11h juste bosolo na politique. Boza ebele bisika bovandi motema likolo yango sango. Misa yango ekobanda ernin, misa yango ebandi. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la choix où boponi bosolo na politique. Patrimoine national, hymne national, cette émission a une audience populaire, et ça grâce à Moussala, à Moko na Moko, Yangai Moko Kakate, à invité, mais plus il y a binope ba téléspectateurs, où vous avez s'abonner mingi na YouTube, na biso za bosso na politique officielle, et Sengeli Tokoma 500 000 abonnés. Vous avez déjà 110 000, moto na moto, nano s'abonnate, à ça la effort à kota na kati, l'olenga opé sa biso maboko. Politique ya République démocratique du Congo, Solomabe. Bo pesinga raison, to bozon di makakate. Pona lobaki na bino ke, ngai politique na kokota te. Branham avait raison de nous interdire de ne pas s'impliquer à la politique. Po bakota ka basantu babimaka toujours suivre. Yango moni na lobi, oya yebi apesa ki mbongo aloba, po mbongo na bango na kosimba te. Politicien moninga na nzela, leka na yo, tokokuta na ka na plateau, leka na yo. Po mbongo ya FCC na kozwa te, mbongo ya cash na kozwa te. O mbongo ya na kozwa mbongo te ndenge naza na kozwa te. Je ne suis pas intéressé. Koko m'appelle député na boyi. O total rabino boloba kabo Castos la 2023 préparer cadeau ya koya ko pesa ngata ko constater que makamna lobaki na kokisi yango. Na koko ma député te na 2023 na boyi. Naza intéressé te. Na tikali officier de permanence, chef de poste, naza ko sala musala. 4 invités ce matin pour un débat ouvert. Un débat très ouvert et équilibré. Et vous allez le attendre. Boki Mike Mukebai na Daniel Saf. Daniel Saf waza ko mobiliser bato pona ba accompagner Martin Fayulu. Mais na kati ya discours na ye moto na moto interpréter makambo na ye na ndenge na ye. Selon Daniel Saf wasaleli métaphore. Mais moto na moto alobi yango na ndenge na ye. Mais bolandi pe o Mukeba ya sali lokola
réplique face à Makambo Daniel Safou. Makambo Nekumi Makasi. J'appelle mes deux amis intimes. Nazako benga bango na calme. Daniel Safou Buchimuni. Mike Mukeba Nkoso. Ngai ndeko na bino. Sango Mokonzi. Le seul où Azali capable de reconnaître marche à la Mouka, marche à IDPS, il y a FCC, il y a UNC. Na sengi bino na motema mobima boza bandeko na ngai to boy spectacle désolant na likolo ya bato na boy yango. Surtout makambo ya basi na makambo ya bana famille ezali sacré na boy yango Safu na Mukebai na boy botika basi libanda botika bana libanda soki boko swana wana na ndenge na bino botika basi na bana na boy soki bolingi débat d'idée bolo ba makambo ba idée na pesi bino lundi Mukebai na Safu boya kolobela makambo ya politique débat d'idée boya lundi soki bolingi yango nga na pesi bino plateau eza bo futi mbongo te boya ofele na lingi pe bo futa te lundi Mukebai na Safu soki bolingi débat politique ya ba idéologie Mukebai ya boy combat ya Fayulu na ndenge asalier na makambo Safu amoni qu'il faut continuer à soutenir Fayulu. S'il faut défendre des idées, vous avez les plateaux le lundi gratuitement à 11h. Ceux qui m'ont dit pour confirmer, je vous offre le plateau. Na lobité que bozangi mbongo, mais ngai na ndimi ko pesa bino débat itika na ba idée. Mais ceux qui za ba attaque personnelle ya moi sina bana, to ekomi ya ba camarade ba nsa ba secret o boliaka place moko ngai na boyi yango lokola sango mokonzi. Bilange kola kana mai, mutakola kana ba conseil. Bolanda bato ba YouTube te ba YouTuber ba o ba yaka ote na lingi o panza o ba komaka titre Safu panzi Mukebai sopi ba vérité abomi Safu suka to lingi biloko wana te bota la place to wuti bota la place to zoken Safu avolo ba mabe ya Mukebai tala bolamu ya Mukebai avolo ba mabe ya Safu tala pe bolamu ya Safu. Vous êtes des vrais amis au-delà de politique bota la ba intérêt o esangisi bino par rapport aux okabola bino. Je vais vous présenter les invités. Maître Bazin Pembe, celui-là. Bonjour. Bonjour, Sango Mokonzi. Poutani sur le loi, c'est moi qui pour te sur la maïtali politique. De l'autre côté, nous avons Patrick Eyale. Bote. Bote Sango. En 30 secondes, il y a Boto Kota. Nalina Ebisabo, Nabana Bandal, Samdioyo. Vous en avez tiré, batté là le bac. Tokota na CVS ya courant. Pas de courant, pas de facture. Boya na ba facture nyo sur courant au la pesaki. Ngamoko na kokota inde la bandako. Azotika na service. Trop c'est trop. Donc ça lui attend un mois. Courir kende 6h, besoin de la biso 22h 23h. Très bien. Dans lobby opération samedi oyo. Zongisa la snell facture. Zongisa la snell facture. Pas de courant, pas de facture. Très bien, merci beaucoup. Alors on va prendre également Jimmy Kitenge. Bote. Mbotende Sango, merci pour l'invitation. J'espère qu'embargo nangai elongwe lelo. Merci en tout cas pour l'invitation. Embargo ezalaka te ozande ko embargo ezalaka te. Ndeko Blanchard Mongoba Mbote. Mbote Sango. Merci mingi pour l'invitation. Ngape na lingina profiter na moi seconde nangai ya liboso pour na koyebisa na bana ya Kalamu solo ete bambula yango elingi banda ndeko Sango. Oui bien te commune ya Kalamu eza na nzela moko o ngana bengaka yango colonne vertébrale na yango. Soki bandi na rond-point Victoire. Aujourd'hui Prince Victoire na Rema Baya au côté chaussée ya Kimunza kino na ezo ndeko Sango soki oye na motuka na nzela wana ndenge bambula ezo banda wana yebi ete okotika ba pneu na oko risquer même ba siège na yo kitetika la wana. Sika oyo motuna ezali boy. Ba bazali ko kamba ville au contre volontaire peuple. Na ba bazali ko kamba commune ya Kalamu wana ba monaka mabulu wana te ngobila zozela libulu o ezali na maître Toro ba pesa yango kombola ke ngobila po motema na SPLA to souci na ezali ete aya ko résoudre problème wana parce que na mission na ye lokola mokambi ya ville ezali ko tala banzela wana c'est vrai tous akotanga bourgmestre mais ils a plus responsabilité na parce que ils ont traversé commune mobimba kino ebimi na du commune mosusu donc ndeko wana nazo benga ye ayeba na kotala ici quand on a sinon te soki azali ko zoba responsabilité na ete biso en tant que ba ressortissant ya commune ya Kalamu to ko benga bandeko na ba notable ya commune ya Kalamu to zoba responsabilité na biso pona ko talisa bango solo ete biso toki kozala ba victime te aussi longtemps que na ba parking nyon surtout azali kozo ba taxe
o ba chauffeur ya mituka bazali ko futa biso pe ba etotambola kana mwa biloko na biso ya mike to futa ka ba vignette même musala ezali. Alors merci, on va prendre l'information du jour. RDC, le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, ne reconnaît pas les invitations adressées à Martin Fayulu et à Théodore Ngoyi, une retirade surprenante alors que Théodore Ngoyi avait reçu son invitation. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko Abbé, Donatien Cholé, dénonce les projets de la tenue des élections présidentielles au suffrage indirect, comme le souhaitent certains cadres du Fonds commun pour le Congo. Cour constitutionnelle, le professeur Raphaël Niabirungo appelle Félix Tshisekedi à rapporter ses ordonnances du 17 juillet car elles violent la Constitution. République démocratique du Congo, toujours UDPS choisit le 20 septembre comme journée des martyrs de la démocratie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, s'est entretenu mardi 8 septembre 2020 avec un groupe d'opérateurs miniers autour des problèmes liés au fonctionnement de leur secteur. Avant-dernière information, République démocratique du Congo, 2 jours après leur rencontre avec le président Tshisekedi et les professeurs de l'UPN, suspendent la grève. On termine à cette information. Scandale aux affaires étrangères, la dépouille mortelle du premier conseiller de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Togo, Jean-Joseph Indombe, décédé depuis novembre 2019 par crise AVC, traîne toujours à la mort à Lomé, faute de frais de rapatriement. Très bien. Bosolo na politique siko yebandi. Toza kozwa dossier mibale. Affaire Martin Fayulu, Théodore Ngoyi, toza kotia yango na affaire élection présidentielle au suffrage indirect. Mais na lingina panda na question ya curiosité. Na lingina solo na ndeko Jimmy. Yondo zobando. Parquet général et après à cour ya Kinshasa, baza ko reconnaître ba invitation oyo ba adressa ki na Martin Fayulu te. Na Théodore Ngoyi. Oh! Batomi balo ba bengisaki moko na bango. Et si accusé réception à l'invitation, il y a bateau qui est là. Question nanga ezali moko. Est-ce que les invitations sont mises à l'endroit de Martin Fayulu na Théodore Ngoyi? Ezalaki ba fake news? Deuxième question. Et là qu'on n'est que justifier retrait à l'invitation ou yo basali na justice. Est-ce qu'ils ont démontré que justice est commis sélective et non équitable pour un groupe d'individus? Vous avez la parole, 3 minutes pour cette question. Merci pour la question de Israël. Heureusement qu'on a question au lobby yango. La justice est devenue sélective. Nous revenons à la proposition à Minakou et Sakata. Théodore Ngoyi a dit haut et fort que a réceptionné qui document naïe. Voilà. Et document on a écouté la justice, mais imaginez Moutazo démentir document on a commissaire provincial. Voilà comment est-ce qu'on a désacralisé la justice de notre pays. Boloba qui loi mina kuna sakata et caporaliser justice. Mais aujourd'hui, qui va sanctionner bateau va signer qu'il kolo ya mukanda ya Martin Fayulu na Théodore Ngoyi? La confrérie. Confrérie na bango ko sanctionner bango ba bomisa kutu mutu na parlement awa nani oyo nani na dossier ya Kabunda ba bomisa député na parlement parce que conseil d'état procureur près à conseil d'état a tinda batu ba perquisitionner parlement ba empêcher ba député ba kota ba bomisa batu mutu na batika la sanctionner bango ta yango na to revenir na loi ya nani na proposition ya Minakou Sakata. Comment voulez-vous que l'état congolais, l'état propriétaire ou appelle sa justice moyen appelle sa cahier moyen futa cahier appelle sa ba bâtiment appelle sa cahier nyonso soki ba magistrat baza déficitaire ces derniers na bangonga misusu ba kendaka basali ba grave l'état ya mbi bango. Mais l'état zala na droit de regard na makambo ba osala te. L'état zala na droit de regard te. Minakou Sakata, ils ont proposé à ce que l'État là, vous rendre barré au nom du peuple. Et vous allez appliquer au nom du président de la République. Mais tala mbeba, vous tindeli batu, mikanda, vous minimisez certainement Fayulu. On a minimisé Fayulu. On a cru que Fayulu c'était Vital Kamerhe et autres. On a minimisé Fayulu. Mais on s'est rendu compte que Basangaja qui n'a moto. La justice est instrumentalisée aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais navigué dans le sens où le président de la République, Félix Tshisekedi, en accusation. Pourquoi? Parce que Bisso FCC Toebi passe.
ya kotia ba institution oyo biso nde totia ba institution biso nde totia constitution oyo tokuta mboka ya kokatana tozo kangisa mboka biteni toyebi que le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions ba ordonnance eza na mbeba mokonzi ya mboka s'est surpassé à prendre de la hauteur a retiré kaka ba ordonnance la maréchal a salango to discuter qui na bazin pembe alobi maréchal a récupéré par ordonnance a retiré par ordonnance ebele net ya nomination a fait Étienne Tshisekedi wa Muluma a retiré ordonnance ce qui ordonnance c'est un problème il y a ça garant ya bon fonctionnement de l'institution tant que l'institution commune a pas problème et cela qui quelque part garant ça la bien or indépendamment de la bonne foi du président de la République certainement que collaborateur bazabienté mokonzi mboka retiré même dans la discrétion la plus totale a retiré par ordonnance parce que on a ndenge ya nkuku etiki ba trace et ça libienté pour la justice ya mboka na biso maintenant que Martin Fayulu a sali mbeba te bo convoquer bo retirer mais le jour Martin Fayulu au sala mbeba est-ce que la justice congolaise aura le courage d'interpeller Martin Fayulu à ce stade ici biso na yo toko conclure te Martin Fayulu a sali mabeto malamu parce que même raison tout tika la na esprit ya invitation oyo batindaki entre guillemets fake news ba signifia ki motif et interpellation na bango te balingaki baye bango sur place donc à ce stade toko kota na pensée te pour la weba Martin Fayulu n'était pour rien il était pour quelque chose donc mais moi ma question c'est située dans stade il y a justice sélective ou équitable et puis deuxièmement Martin Fayulu c'est pas la première fois qu'il soit convoqué depuis Martin Fayulu a commis après l'élection a commis opposant c'est la deuxième fois et des invitations à avorté première convocation à Martin Fayulu zaki na police judiciaire a répondu à la veille, Wangadi. Et cette fois-ci, curieusement, nous avons prélevé les moments très importants. Et le commissaire provincial de la police, Azolo Bana compte, il a parqué. Mais non, ça, je n'en reviens pas. Merci beaucoup, on va revenir. Maître, on va prendre Maître Bazin. Maître Bazin, je vais revenir. Maître Bazin. Maître Bazin, vous avez la parole pour ce dossier et puis je vais aller de l'autre côté. Très rapidement. Ndeko Sango, Fayulu Rubangi sa justice à Tamuketi. Ce qui justice va continuer à lire à boyer, Fayulu a comme impunité na kati mboka oyo. Donc aola mukana na tongo a fingi parce qu'aibé que non na tongo 3 personnes ba retonde la na fa de house pour na bangi sa justice. C'est très grave. Martin Fayulu a reçu l'invitation na billet ya Théodore Ngoyi. Théodore Ngoyi a sali mukanda pour na komela parquet que non na koya ko répondre na lelo le mercredi te na koya ko répondre jeudi pour na ba raison ya santé. Mais toyo kaka songo oya ya line magistrat ni inspecteur ya parquet ala mukana tonga yebisa ba congolais te Fayulu a okende te ya solo ina bato a parquet. Mais ça c'est grave. Babi misalo en caméra na prison. Ça c'est comment Fayulu a intimider bato na mboko en vertu de quoi? Donc a intimider na mibeko. Mais moi je peux pas comprendre. Bisonyo c'est tout dans le plateau à télévision, tout le monde la bilamba parce que ngape na base, parce que ngape na base, bato mboka na ngape ba na kati kisaso. Ba ko yo tonde la ngape pa na ngato okendete. Ceux qui bon nous allons briller les pinés na banzela, to retumba ba station, ceux pour convoquer maître Bazin, toujours kende wapi. Fayulu va intimider combien de fois les gens dans ces pays. Ba bengue na casier judiciaire, na butu invitation à Lukuta. Théodore Ngoyi y a une invitation. N'a une invitation. Ba Jean Parquet na ba kendeki na ba komo na bango. Théodore Ngoyi a accusé réception, il y a invitation à Fayulu. Yango na ba mention surtout ce caméraman a kozwa. Pourquoi ça? Donc Fayulu a la muki na tongo a fingi. Atindeli convocation, bato ba yo telemelaye a okendete. Tozo kende wapi. Mais la contexte Fayulu n'avait pas insulté. Voilà. Parce que la raison n'était pas connue. Le problème, c'est seulement procédure judiciaire. Pour convoquer Moutou, la personne se prépare pour répondre à cette convocation. Une autre personne qui n'a pas qualité prend parole pour la justice. D'abord, général n'a pas qualité à Rolubayango. Général Kassongo, il n'a pas qualité, je l'ai dit. C'est quelqu'un que je connais bien, mais il n'a pas qualité de parler au nom de la justice. Deuxièmement, surtout que contexte n'a pas solo ni na batouana. Au lieu de la mukanda. Bon, nous avons la justice. Tant que vous constatez que les alaki fake news, selon Bino que Martin Fayulu pour répondre. Mais pourquoi vous allez communiquer officiel, vous cachetez, vous tiens à réseaux sociaux, vous pouvez sur la chaîne
pour dénoncer ba manœuvre nyonso ba to ba créer au nom de la justice. Bozeli à la veille, Bobanginde Fayulu. Oui, Nasilisa. Fayulu a bengisa qui est pour répondre conformément à l'article 135. Il y a code pénal congolais na biso livre 2. Mais ceux qui parquent à l'objet et là il a lukuta, bala qui sabiso note classement sans suite. O balobakete no dossier sili. Boyo qui était mbalamoko to ki la télévision au dossier sili. Ce n'est pas correct. Plainte yangote, plainte déposée depuis le 3 septembre 2020. Kaboy dossier sili kaboy. Ça c'est inacceptable. Tolingi parquet a fixé opinion en rapport avec le dossier à Fayulu. Fayulu a banque sa justice là. Justice de remise sélective, les sont équitables. Tout à fait normal. Le rapport à individu basa faible. Oh, makale tondi poani. Makale tondi poani. Caméra za na boloko te. Mususu so ya SPT. Ba uto mape na boloko. Fayulu aleki na nini? Fayulu aleki na nini? Très bien, on va revenir. Bomone la ginde mukuna. Mukuna yo wana bimiti. Bomone la mukuna. Boze la papa zonga la TV. Bomone la ginde mukuna. Mukuna nde koba boche na kasho. Lelo ayeko bima. Mukuna nde koba. Kirda na bino mukuna. Heureusement papa abimi. Boze la papa zonga la TV. Windeko. Ndeko Sango, merci mingi na maloba ope singai ya liboso na osenga na ndeko Bazin azala kimia. Azala makolomi bale na C. Mais na lingina banda na koloba ete na yoki ndeko alobi depuis Fayulu akoma opposanté Fayulu azalaka opposant utaka la pembeni ya papa Etienne Tshisekedi mais lelo akoma président élu donc azali sous opposanté. Alors ndeko alobi article 135 tout ça ba infraction mais ayebisi bisote infraction nini oyo président élu mon mboka Martin Fayulu a sali. Les motifs n'étaient pas évoqués dans l'invitation. Non parce que ndeko c'est clair. Non yango la lobby ndeko Bazin azala kimia. Attends article 135 mais c'est là il s'agit infraction yango ezali nini parce que yo heureusement tanga ki invitation ana batali s'il vous plaît sabiso infraction au lobby yango te. Donc ande na kozonga sika oyo na oyo ezali fond ya question ana ndeko Sango. Président élu atalisi awa ete ndeko Chilombo. Na mobekoli kondi par rapport à la ordonnance OOYE adui à Bouki Yango disposition article 158 ce qui mémoire n'anga et trahir ngaite. Pambate bazouzi ya cour constitutionnelle na suka bobele sewana mandat na bango ezali ya mbula libwa o balobi na le poto 9 ans. Si quand yo tango ya adui ordonnance oyo et restreindre durée ya mandat ya bazouzi wana balobi était à violer mobekoli kondi. Si quand yo soki président élu mon mboka Martin Fayulu à faire constater et ndeko Chilombo na ba ordonnance na o adui et violer mobekoli kondi mbeba yango kombo nango nini pe ya mibale tango akutani na maître Théodore Ngoy parce que na ko benga président pasteur tonanité na bengi maître parce que c'est à ce titre de akutana ki na président élu parce que bazouzi mibale oyo ba ordonnance wana porter grief ba ordonnance ont porté grief contre bazouzi wana ba saisissa qui maître Théodore Ngoy lokola avocat conseil na bango po été attaquer ba ordonnance wana oyo et violer mobekoli kondi. Et ABC Nazali ko soutenir des marches en tant qu'avocat. Na le lenge ya koloba bongo ndeko Bazin atali sabiso infraction ezali lisusu wapi. Mais c'est quand yo tango toyei na yango moko invitation o ba pesi bango. Ya liboso toloba ki a été président élu parce que na yoki ndeko nanga lobino Martin Fayulu azwaki invitation par le billet à Théodore Ngoy. Non mais c'est un avocat. Et c'est ngele sabiso tango azolo ba été président élu mon mboka Martin Fayulu azwaki invitation na billet à Théodore Ngoy. Théodore Ngoy par rapport à Martin Fayulu azo définir en tant que nani ndeko nanga azali avocat. Te na banza ete tozali na etandoike bato bazali kolanda biso bato ya bwanya bato ya lolenge nyonso tout esengeli tobungisa maele te. Awa na koyanola solo ete tofandaki toleki na betandoike lobby pe lelo tozali koloba yango biso tozali serein. Président élu et pas Yazali, a fandi azozela, ce qui invitation Yazali, ce qui convocation, ce qui plainte, ce qui nini, tu fandi tozali na Kisasa, tozali na Congo te, a bibi pembo kate, tozozela yango, baya koti ke la biso invitation. Yango to benga ki peuple, to lobi loko la président élu Yazaka na bagarde di corps ya basimba kamando kite.
Yaza la kanaba garde du corps ya ba pombate. Ba garde na yezali bobele c'est 62% à peuple au ba pesa e maboko. Tolobaki et sengeli to kumba na to kende kotika président élu. Toyoka ma yazali ko reprocher une invitation. Vous avez politisé cette invitation là. Même ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien. Politiser invitation. Tokali comme on a un ko politiser parce que vous tribalisez même cette invitation. Oh là là. Parce qu'il y a eu des propos maladroits de part et d'autre. Ezala bandeko bana cash, ezala bandeko bana lamuka, et loko ezobo babiso, likambo tribalisme. C'est vrai que tokomo lo bango loko na moisoni, mais décor tribal c'est vandi. Lelo ezobo babiso. Soko yoki ngai moko ezali solo bazo betate. J'ai suivi des vidéos. Oya bato bazo se réclamer que bazali ba partisan ya Martin Fayulu. Pona bango bakoboma baluba. Soko tali kote msusu otali pe pona bato bako taxer bato ya Martin Fayulu baza bato bandundu. OK, yo za mungala, oza muta Martin Fayulu, oza kosoana ye moza mungala. Cette histoire ya tribalisme à chaque fois soki ba convoquer mutu bien mutu za na problème politique, akomi ko bele la bato mboka na ye. Cette histoire va tuer le pays, mettra le pays en feu. Sango 30 secondes. En tout cas, awa nazo tala caméra nazo lo avec ba énergie nangai nyo surtout ya suka nazo condamner en tout cas ba procéder to ba propos nyo surtout ezo ki na sens ya tribalisme. Yo lobinga nazali mongala mengana mibenga kanazali congolais nazali moi ekolo parce que yo oyebi ekolo nangai par rapport ya ba affinité par rapport peut-être ya relation tozali nango mais moto yebi ekolo nangai te mais lelo oyo soki na lobaki lobby était na ko kende ko accompagner président élu na ngai ko kende ko accompagner lokola na lokola congolais lokola oyo avota ki mais effectivement nazo confirmer que bande combat sous parce que na moni bande combat sous balobi non biso Martin Fayulu toko soki ameki toko sala ndenge ndeko baza otiko lobawa ba se réclamer ekolo moko songolo nazali ko déconseiller bande ko wana botika lolenge wana ya ko sala parce que côté il y a Martin Fayulu na moni bato balo babon te mais toujours condamné yango ata soki o ngana mona kite balobaki yango esengeli to condamné yango to kanisa Mobutu utai ko kufa awa mikolo uti ko leka to kansili wana tata Mobutu ayeko biso ekolobo moko tata merci maître je vais revenir tout à l'heure. On va prendre Patrick et aller bateau bazala balangage tribal. Écoutez, tribalisme et l'équipe corona. Tribalisme ezo boma kolekana corona. Tribalisme ezoboma kolekana sida. Yo mutu abandundu, yo mutu abandundu. Olobi ote soko zwi baluba oboma muluba. Mwasi oyo tena ndako za muluba. Yo muluba, yo muluba. Yo zotalanga yo za muluba. Wewa yo zotalanga. Yo lobi te bato abandundu bateka ba mapa, bato abandundu bazaka salite so itozwi bango tokata bango makolo. Mais au quoi ebisanga patron oya chao na musala zanani si aza mulubo sala ka répondre aza mutu abandundu yo mutu abandundu yo mutu lobi otenga na baluba tozoyo karate boulangero somba kali peza baluba te yo mutu abandundu yo muluba ozo attaquer bato abandundu au quoi ebisanga biso yo mataki na tongo ya ki chauffeur azaki mutu abandundu te o mataki pona ni tribalisme ezo kabola bino ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Dans le 21e siècle, tu as la balangage à Balouba, na Batoban Nundu. Ça, c'est un vieux démon. Moi, j'ai des amis à Batoban Nundu. J'ai été au Bandundu plusieurs fois. J'ai été reçu par mes frères. Yo Moulouba, so ok na Bandundu, c'est pas non. Bandundu, so ok na Kassa, ils pas na yo. Toza bato moko, langage est continu. Ba politicien, bo kaboli bato. Au départ, vous créez un parti politique sur base ya bikolo na bino. Différence ni nezali. Moulouba na Moutabandundu, baza Moutoumoko. Ça veut dire quoi? Nous sommes un même peuple. Tous une même famille. Tous une nation. Les politiciens, le côté. Personne n'en parle. Honte à vous. Et allez. Attends de ça, on a quand même rejoint Zoa, Kende. Nabandi le bosso. On est politique à Congo, tous en amour maïle. Dans chaque famille politique, dans chaque camp, ils ont un labo salaka. Attends, on a eu le cambo ya invitation. La seule que je crois que la tombe de Koizuba. Dans le but, Kebandeko, et Rose appelle labo. Et Rose appelle labo. Et au fur et à mesure, les cocoons quoi tester que ça là qui labo. Labo ya ils vont continuer. Ce qu'on dit, agitation bateau FCC ba minyango. Récupération FCC sali. Tu comprendras. Et c'est quand labo outil. Ndeko Madidi, Ndeko Blanchard a le bien, article de invitation. Mais invitation na yé, et c'est retrouvé par Théodongo Ndengeni.
invitation à Madidi. Et se retrouver pas à Tordongo, il les Cambouis de gauche droite des atteintes, bah comme bâtir on a mon qui pour un avocat général. Tu faut aussi les politique où il y a ma camarade officier, il y a balabo comme on t'a ma camarade. Tout qui est jusqu'au bout. Monsieur Théodore Ngoï, qui a reçu l'invitation a ébi sûrement bah huissier au bari coupé ça y est. Tout remonté fil, si pas bah huissier wana, tout remonté fil, tout y est bah ceux qui a le couta, tout est à solo. Tout c'est trop facile. Mais ngai, na yebi ba politicien na biso, naza convaincu qu'ils allaient labo et outil la famille politique moko pour quel but? On monte ba pesi maloba, mina ko sakata. Papa, tu fais na bino 18 ans. Tu fais na bino 18 ans. Bien le monde ba moni utilité na importance. Ya où le ba no ya ba proposition mina ko sakata. On me dit ka baye. Mais si tu es bien tes justice, on est conscient. Et l'homme blanc mende 5 juges na biso bazana no kuna to yebi que justice o ya lelo eza miroir état de droit to za na bazuzo baza corrompu to yebi yango so ko talo tengi kama mukuna si o monaki juge wana ndenge asali makamzo sentir que c'est il faisait la politique et non le droit tu vas dessaisir rien. On est conscient que l'appareil judiciaire on nous légué par le pouvoir kabiliste. Ils allaient vraiment à débat. Et c'est nous nous sommes ça ma makasi. Pourquoi on a besoin de bayango? Tout ça dans la 5 juges kuna. Tout fongo la lisu. Ceux qui est locaux ils ont la beauté. Ceux qui sont là qui la beauté c'est à solo. Alors là, il faut que les têtes tombent parce que c'est inadmissible. Parce que sakana na institution de justice boité. Mais moi, je suis convaincu. Et je demande à ce que Baïstouri le Kamboti na souka. Et souka gara tendege zalaka et l'équipe boya to compte les dossiers mususu. To yeba ceux qui zalaki ya solo batindela ki ye ndeko Madidi. Convocation. Quelle convocation aurait été reçue par Théodore? To yeba yango. Et zalaka gato mutumoko aza même pas na corps ya justice à l'école le bonoté et le coin les a le kuta. Non, ça se passe pas comme ça. Très bien. Ça se passe pas comme ça. To lingi to mona clair. Ngala yebiete justice na biso ezana nous l'équivalence to benga kate état de droit. Très bien, on va revenir tout à l'heure. Bozola na biso boza ebele oliema ngayo moko mino ko salongai. Soki justice bolingo sala démenti na bino bokende ko latisa général Kasongo te. Yo moko justice sala démenti na yo na ndenge na yo. Biwangana wangana. Bo wangani be invitation balami bale ya Martin Fayulu. Boza ko bengisa boko wangana. Bino moko na ndenge na. Bo wangana na ndenge na bino. Botinda général Kasongo lobate. Général Kasongo za pour la maintien à ordre public. Boko tinda ye. Je sais qu'à un certain niveau il peut prendre parole pour la yene moutefois sécuriser ville. Même ceux qui désordre zali, je suis d'accord, mais démentir que vous n'êtes pas un général et que vous êtes un appareil judiciaire, bino loko la bolobité. Faute grave de votre part. Botia kolat sa général babel na makambo yes ngela ko lobate. Bino moko sala ki makambo na bino. Ceux qui bino te bo fixer opinion, c'est comme ça qu'on va évoluer. Président a violé la constitution ou on n'a pas violé. Yoki batonso ba lobby, ceux qui président a violé mais ceux qui ont un avantage à peuple a violé naï. Batonso ba lobby a violé té. Débat aux ali débat ya ba constitutionnaliste, batunyo so ba komi koloba. Boyoki nyabirungu a lobby, na yoki mbata koto ya frappé, ba lobby na ba gynécologue baza ko interpréter constitution. Na ba quoi faire, bazo interpréter constitution. Makambango sali moi passe. On va suivre d'abord reportage ya prof Nyabiru a Otayi Koloba. To kapé makambo invitation a Fayulu moi réaction on ndenge zali to kozonga awa pona kota makambo ya deuxième dossier makambo ba réforme oyo. FCC au provoquer le sous-bat. FCC. Boye le sous la proposition mususu olobi ote lokola maponomi ekokute biso mbongo ebele. Ce qui possibilité ezali na 2023 to changer lolenge ya kosala makambo. Bato ba ko voter président de la République ezala kaka ba député. Peuple yo voter député ndake ko voter. Or chef de l'État ezala ki na proposition makambo ba gouverneur population abana ko voter gouverneur yemoko. Tala FCC bora beti nzombo le soir minute tikali ya kotanga. Et par raison ko tala ça il faut ra boyo kabilo ko bimao. En image et puis on se retrouve après. S'agissant des ordonnances du 17 juillet 2020, la mauvaise foi et la fraude apparaissent au grand jour.
lorsque pour faire semblant de respecter la Constitution, on envoie le Premier ministre, chef du gouvernement en mission de 2 jours, on remplace son contre-saint sur les ordonnances signées et publiées par le contre-saint illégal d'un vice-premier ministre, dont l'intérim était expressément circonscrit dans une lettre du Premier ministre. Une telle machination ou mise en scène est une preuve suffisante de violer intentionnellement la Constitution et de contourner ainsi le pouvoir du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a dans le cadre des équilibres des pouvoirs voulus par les constituants, un droit de regard et une possibilité d'opposition aux ordonnances du président qui irait à l'encontre de la politique générale du gouvernement. Ces manœuvres d'écarter le Premier ministre, chef du gouvernement, d'une question aussi essentielle qu'est la nomination des magistrats dans la magistrature civile et militaire, des officiers généraux et supérieurs, des forces armées et de la police, et des responsables des services et établissements publics, sont une violation intentionnelle de la Constitution et une grave atteinte à l'état de droit. Le constituant a décidé qu'à un niveau bien déterminé, les magistrats puissent dire un mot sur ce qui les regarde et participer ainsi à la nomination et à la promotion au sein de la profession. Ignorer leur avis, c'est d'abord refuser aux magistrats ce qui leur est accordé par la Constitution, c'est violer la Constitution et porter ainsi atteinte à l'état de droit. C'est de rapporter les ordonnances. Son père enseignait souvent qu'il n'y a pas de problème plus grand qu'après avoir commis des erreurs, de s'entêter à ne pas les corriger. Cela, vous le trouvez même dans la lettre des 13 parlementaires. Donc, en lisant la littérature familiale, on pourra trouver des solutions telles que la nécessité de corriger des erreurs lorsqu'elles s'avèrent évidentes. Alors, on va évoluer. Avant d'entamer cette question et la proposition à FCC, on va terminer d'abord 2 minutes, très rapidement, ne prenez pas beaucoup de temps. J'aimerais que chacun de vous, en tant que leader, vous condamnez le cambo à tribalisme. Tu as besoin de pour bisoyo, baninga tozana bango, bazali baninga tozana bango ekolo mogote. To lingana ki pona kotala bolamu o tozana. Avocat nanga principal, maître Raphaël Kibuka. Il n'est pas de ma province. Ça n'a rien à voir. Mais si tu as dit mobile wana Kibuka, rigueur azo tia pona reçute ya musala nanga, okomitu na onde ko bobo tabaki neta tama ko to mamambo. Soko sali boazongi sibo Raphaël Kibuka. Est-ce que ça ekolo nanga mais totali ekolo te na tali ba valeur, il a tali to kutani azo contrôler le ko nazo sala grâce à lui, bosolo côté juridique tozana société. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, Ndeko Jimmy, tribalisme et côté libiso, invitation à politiciens, pour ne pas parler seulement de Martin Fayoulou, mais les politiciens, nyonso lelo, la commission a un problème. Biloko ngo côté la sorti na ba université, nous les ressortissants de lelo so ba nommé chef de l'état nommé mutumoko na ministère okoyo kabatuka kana ba lettre, nous les ressortissants, nous remercions le chef de l'état pour avoir nommé un fils digne de notre province. Batangi ba kombo biloko ane côté l'émission malade, petit à petit, to komi ko bomana sangue to eba. 2 minutes, très rapidement sur le tribalisme. Merci pour Namaloba. Effectivement, je veux condamner le tribalisme, mais il faut quand même la balayer. C'est très important, Madame Ndeko. Tout le monde a diable partout. État des droits, Yozo Vantolobi, les locaux, non. FCC dans la convocation, non. Respecter les Congolais. Nous devons respecter les Congolais. État des droits jusque-là, c'est un concept vide de contenu. Vous êtes en train de vous en prendre à Martin Fayoulou, les FCC. Bon, ministre de Social, la ville à Kinshasa, awa. Silence radio de la part du gouvernement. On a sanctionné qui était de droits à Yangoana. La milice est entrée. Non, je te donne l'information. On a minimisé cette question. Le gouvernement ne s'est pas prononcé officiellement. La milice va violer l'examen d'État. Ils ont même bénéficié de la protection, de la mitouka, de la bilo appelé à la force d'armée de la République démocratique du Congo. État de droits. Est-ce qu'on les a sanctionnés? On a tué les gens des généraux. Ici à Kingaba, vous êtes venus. Il y en avait plus de 400. Il n'y a que 30 dans le commissariat provincial. Mais il n'y a pas de général qui
le roi Banyama, le roi Kafar. Commission qui a 90 personnes conduite par Gilbert Kankondi, qui a été sanctionné jusqu'aujourd'hui. Tout état de les karaté. Et vous voulez voiler cette histoire en disant que non, Martin Fayulu est invité. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Les gens ne sont pas aussi dupes que ça. Tous les gens de très près d'actionner ce besoin ça. Quant au tribalisme, nous condamnons. Nous condamnons. Montée tribale, et ça, c'est bien été. Nous, quand vous alléguez ce pays, tribalisme, c'est pourquoi les autorités de la République, en commençant par l'autorité suprême, l'institution, il faudrait tout prendre le taureau par ce corne. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Au-delà de la tribu, nous sommes un peuple. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous devions tous condamner. Et il y a 2 députés qui vont mériter Kinois Zala Maïli. Kinois Zala Maïli. Ce sont des gens que vous avez donné du crédit hier. Sous prétexte ils vous ont vendu le nom de Kabila. Nawenza Bitula, Nawenza Pokwa, Kabila. Vous pensez qu'on va voir. Dans le spectacle, vous offrez Bino. Il y a chassé croisé à tribalisme, il y a chassé croisé à ma vie privée. C'est ça que vous appelez député national. Les crèmes, il y a ma député, ces deux messieurs-là. C'est la honte pour cette république. Arrêtez de vous dédouaner. Très bien, oui, et allez, très rapidement. Je n'ai pas inventé l'état de droit. J'ai l'état de droit dans la parce que la justice aujourd'hui à 18 ans. Au bâti la mission au bazo réclamer nan que bazo la 5 juges na cour constitutionnelle il y a voté ndeko soki bazo loba afungula mato ya yoka aloba te bloc au bagma la lobité ce que tu na Rolanda te poser nango il est parti dans tous les sens. Vous vous rappellerez il y a une année la salle émission ndeko na komite mukeba yao tant bazo condamné départ ya sesanga na Lubaya. Il a dit lui que Balanda qui est président à cause ya fibre tribale na yebisa ki mukulutu bongote. Et belé ba boya ki makamba fa ya Madidi ba muyango ba kyungu ba yowanga ndeko ata bombole atikala na pota na motema ndenge Madidi abubaka ye na élection ya gouvernorat akikopona na ye kimbuta ndenge moka ka recidivaka ba yokani na Félix yaki pona na ye matungulu esaka kulutu keba kaka fumbu ya salelaka yango nde ba betie na yango. J'ai fait un débat avec l'un des zélateurs de Madidi à Lobby. Avance un peu le micro, s'il vous plaît. J'ai la seule qui débat, il y a des zélateurs, il y a Madidi. À Lobby, il y a Kebaï, à Landi, Makile Gangi, à Landi, air linguistique. Alors que Moukeba, il a frappé dur les Kassaïens. Tout ça, le débat, Azoko s'attaquer dans ces sangs, dans Lubaya. Disant que Balandi Félix Likolo Ekolo. On balobaka na biso yokaka. Termo ba etizaka ba taliban. Balingaka contradiction te, bazalaka intolérant. Mais kaka pona ndeko Mukebai alobi na sepeli na option ya ndeko Madidi te. Mais il faut mona. Ndé sikamba kile gange lobby. Quelle intolérance? Débat éthique à la débat d'idées. Mukeba est en lobby, moi attaquer Mukeba na makambo lobby. Pourquoi que voyez na makambo tonoté on l'a dit on rejoindre Makila na yo, on rejoindre air linguistique. Non, laissons le débat sur les plans, il y a des arguments. Très bien, merci beaucoup. Je condamne fermement et surtout, on a la côté kuna dès que nous utilisons l'expression a été dans le poteau on va faire le saltimbanque. Biloko ndeko moko ya député national à Sali. Atika concurrence déloyale na mbata siala d'accord na koko biladi. On n'a pas besoin. Oui ndeko sango bien que constitution na biso na préambule nango si je me trompe pas et ali ko condamner tribalisme et même l'article 13 de la constitution na biso ezali ko condamner yango. Mais tikanga na za la clair parce que tango to landi ba vidéo ezali ko tambola ba kombo ezali ko bomba na te. C'est monsieur Daniel Safou qui a commencé par une volture naïe. Landa vidéo ya Daniel Safou azali koloba boy. Ningi na koloba boy to ba landa vidéo. Alobi mulu azolo baba luba. C'est clair. Alobi murumba, alobi murumba. Oh papa, landa ye malamu. Ngai pe na landi yango. Ngai pe na landi yango. Ndeko sango. Ngai pe na landi yango. Yo ka yo moko za na litoite, ngai pe na landi. Ndeko sango. Daniel Safou n'a pas fait allusion na baluba, il a parlé mulumba. Azo ça la légion na théâtre.
Il y a Moulumba, oh, Bandeko Babanda au Sala Kalawa. Moi, je n'ai pas entendu les Moulumba. Allez-y. Safou et Sengela Yebe que notre tribalisme c'est condamnable. Et puis Daniel Safou Azana ba théâtre belé. Avec ça, ce qui est réacté ba landela ba tout monto liboso ou landela. Et à Safou à commettre ba vie rebelle. A olinga misala député moko boynet yanine. Est-ce que soko landi Mukebai parce qu'il répond Mukebai. Mukebai a parlé de tribalisme dans le langage naïe. Mouto liboso a condamné Félix a on a Katsambouka. C'était Mukebai, mais il est Kassai. Il a soutenu Martin Fayoulou. Safou a intervenir. Il y a Mibale, il y a Poba, il y a Bas Congo. Na Tongo, sur l'Anda qui est dans Top Congo. Safou est allé loin. Bolobi, a Benina Bissimbi. A incité à la haine. Bande quoi? Bandundu, il y a Congo central pour la Baya Lelo, va accompagner Mukebai. On doit le dire clairement. Va accompagner Martin Fayoulou. Donc, s'il y a condamné, va condamner Daniel Safou. Et on a connu Safou. Mais le lot qui a eu respiration à Biki, et suite à Jeannette Kabila, il y a un mouton Katanga, il y a sungi le lot. Mais Jeannette Tangazo sungaye, à la tribalité. Safou est député, à la payé, à la libération, à la subvenir la bande. S'il vous plaît, 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 maître Bazin. C'est pas correct. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a tribalisme. Tribalisme. S'il vous plaît. Oui, Ndeko. S'il ça, tu changes de chapitre. Ndeko Sango, toujours condamné tribalisme na dernière énergie na bisundingi to le baki mais na lingina bongiselo muke et bimaki na monokona na lokolbi pour ne pas parler seulement de Martin Fayoulou na répondre ba phrase na yo ba mon na yo. Non. Ndeko Sango ce que le pour ne pas parler que de Martin Fayoulou lingi ko le baki c'est que yende moto amatisa ka. Je fais allusion, si tu n'as pas compris, je fais allusion par rapport au dossier parce que j'ai posé des questions par lobby qui est Fayoulou ndenga nga ke nous répondre batundambu ya bandundu o bazo se prétendre baba tabandu rien ne prouve que baza batabandundu ba cause à l'école musume ba kosi baza batabandundu ba cause à la paix bato Martin Fayoulou pour ne pas rester seulement dans le dossier Fayoulou to élargir to condamner tribalisme dans son ensemble. Voilà, merci beaucoup na précision na parce que ça précision mot de taille puisque le ngai code sa confusion na mitu ya bato awa Ndeko Sango na banza est exemple ya monene ezali ya ba père fondateur na biso tala motoloko la Lumumba oyebi fief ya Lumumba ezalaki wapi na province orientale oyebi motoloko la Molele fief na ye ezalaki wapi na province orientale Gizenga tango ba nationaliste ba confisquer pouvoir na bango bakendeki wapi na province orientale donc total ça que lelo oyo Ndeko Sango ndenge na lobi ngai ekolo nanga moto ayebi yango te parce que nazali congolais donc Moluba Kassayen tout ça ezali débat auto ki ko sala yango te na mboka oyo parce que na pesa exemple moké président élu mon amboka Martin Fayoulou soki otali secrétaire général na de Vos Kitoko azali moto ya province na été otali bandeko nyonso bakitani na yo wana bazali bato ya province na été moi si na ye azali moto ya province na été na pesa exemple na coordonnateur ya lamuka mon amboka Adolphe Muzito moi si o ya ye ya ndako azali moto ya province na été bana na ye tout ça bazali bato ya province na été ngai moko o donc c'est pour vous dire que na kati na lamuka tozali bato o to kondanaka na énergie nyonso tout pona ko talisa bandeko ete Congo esengeli etikala moko to bunda bitumba ya makanisi Ndeko Sango makanisi Ndeko sala ete to matisa nkita to tombola ekolo na biso na ro ya ba nation o ezali ko pesa lokumu na mokili au lieu que to kitaka na ba se on va revenir et puis na kina condamner muke Ndeko moko na tanga kombo na italo bi etenga na traité na tribalisme et tout ça en tout cas Ndeko wana atala ba vidéo asenga bolimbi soki asengi bolimbi cité ezali na moto na yemoko mais Ndeko le mambo intolérance awa non Ndeko na banza ete soko sali débat na moko ya baila muka o alobeli mambo ya tribalisme condamné yango ndenge to condamné mais soko lobi ete intolérance ezali na la muka na banza ete makambo ya Ndeko Mukebai ndenge eleki awa okotala bandeko nyonso ya la muka biso banso oyo moto moko aleki kofinga Ndeko Mukebai te moto moko aleki ko condamné Mukebai personnellement te mais tokei par rapport ya option politique to lobi président élu soki azali ko défendre la constitution na lobi soki comme moto moko peut-être na condamné mais to lobate ete la muka côté na personne ba komona so ko na kotali so ezali yango te Niko Maingele mutayambo ya bandaki makile tango makile zo ganga ngamoko na sali débat assez réclamant le bazam ta Fayoulou Yves Bouya a lobby que Ndeko Yves Bouya azali Ndeko ya Mike Mukebai s'il vous plaît s'il vous plaît na sali débat na yé tout musu sauter samedi na web presse pas Peter Tiani témoin a lobby Ndeko Mukebai a rejoindre air linguistique na yé Ndeko Safu
oui écoute na kokota na makambo lobaki te Alors, pour faut condamner. très bien wana nde parce que bah autant mais il se réclame étant s'il vous parler au Seigneur. Est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se calmer? S'il vous plaît, on doit se calmer, il ne faut pas perdre l'équilibre. On doit prendre un dossier encore important par rapport à Marambo FCC à proposition, il y a suffrage indirect au Tolinito Lobasiko. Ngai naza ko yebisa bino ka soko moni jeune moko na quartier, aza tribal, a faux jeune, a vilain type, a yuma, c'est un lâche. Amuta o sollicité faux jeune aibo solate jamais au cause à la tribal na ajo to na ngolelo 21e siècle yo ba no ba pangi plus pangi to ba macha ngombe soko meki biloko za faux jeune otangate oza pololo za yuma oza mutu fu ba poma l'état o veiller mutu nyoso oza na langage tribal kangaye toza nango besoin te bosolo na politique la plupart abatu bazo salawa soko tali mulu ba koza la batu mibale batu nyonso batikali moto lokola précieux muyoko yoka dana kombo Mariam Kwetukudila Rouble Bamba yoka ba kombo abatu Joël Nzampungu yoka ba kombo abatu muluba zawa azate pona tali ba valeur totali bikolo te mais totali ba valeur bolingo peza ka bongo lingi mwasi na nzela okotuna ekolo na yete ezaka lelo mibali bakoma ba OPG okotuna tata na bino sala kanini ekolo no eza wapi opeza combien de kilos mais no mama totala ka elongi po pusani pembe na mwasi. Tribalisme est un ennemi à développement, nous devons les bloquer. Conflit dans la Congo central, avant de revenir, c'est Jimmy qui prendra parole pour ce problème du FCC, parce que toi tu es du PPN. Binonde, il faut que la suffrage indirect, il faut démontrer avantage à suffrage indirect dans Makambo. Est-ce que ça m'a embouté? Regardez d'abord ces dossiers, Foumoudi Fima, au quotidien des ordres de la Congo centrale, Bafundi na Bosolo, Yokaga Yomoko. On revient puis on continue. Les chefs coutumiers Guillaume Mafulangenge du village Ngodiabaka du regroupement Nzabuka dans le territoire de Kasangulu dans la province du Congo central s'insurgent contre l'installation du nouveau chef de regroupement Nzabuka sur instruction du gouverneur Atou Matubwana et c'est en violation de la procédure de loi coutumière qui régisse la succession au trône à la matière. Selon Guillaume Mafulangenge, cette histoire est orchestrée par Foumoudi Fima qui tient Mordicus à remplacer par des voies illégales la cheftaine de son regroupement par son petit frère pour ses fins privées, ainsi continuer à avoir la même mise sur les revenus dus au chef coutumier Guillaume Mafulangenge au niveau des carrières. Le chef coutumier Guillaume Mafulangenge estime qu'il ne va pas se laisser faire dans ces dossiers et lance un vibrant appel au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, pour qu'il intervienne le plus vite que possible pour mettre un terme à cette cacophonie qui règne dans ces coins du pays. Donc, mboka oyo ya Congo bayoka kolobana biso kolobana ngai tanke nkolo mabele na oyo bols asalaka na mabele oyo na yebike esila mena muna linga zongela ya ko nommer mususu tanke tu ya taki na PPRD très influent atambola na ba soda atambola na ba policier atambola na ba service nyonso akokanga moi butu nanga lingi azotika te azo continuer kaka ya ko nommer za nani na nuko mingi donc ce bols ateka mutu na makolo awo na mabele oyo kaka ngban. À son tour, la cheftaine du regroupement Nzabuka s'étend des agitations de Foumoudi Fima qui sèment le désordre et l'anarchie dans leur clan pendant qu'elle est encore vivante. Na lobi na bakonzi mfumu likola sepeli ko pesa pouvoir de parler kinanga atele mse na lupangu na kimvula asala chef de groupement na lupangu na kimvula awa na Nzabuka meka. Le fils et fils d'Ngodiabaka appellent les autorités compétentes à agir dans le meilleur délai avant que le pire n'arrive. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire na Masalangai. Ozaki na Canada na éviter so zongi ba nouvelle on azoye baté so zongi. Soko za obenga ngai motolangai tenda wele na lotio lelo na butu joyeux anniversaire tenda wele. En congolais aza mulai 2m30. Tenda wele na pesi ombote joyeux anniversaire joyeux anniversaire tenda wele c'est mon ami wana mungala tenda wele masala ngai ndenge babuya bazali yoka kombo ya mutu Yves Buya
camarade Abosolo, le camarade Sango. Tendawele, joyeux anniversaire, Nayo, mon frère. Merci beaucoup. Je pense également à Bertrand Dawele et toute la famille Dawele. Merci. Alors, Tobandi Nandeko, très rapidement. Yom Tozana Maloba, ceux qui ont bêti aussi ici, Ndeko Père, Beta Silisi, Ndeko Beti, et puis Totomboli Maboko Missessi. Vous avez à chacun 3 minutes, on a 2 minutes à Royemba, et puis Nassilisi Missa. On y va. Bon, jusque-là, Makambo on s'est comporté le roi de la justice, FCC a proposé, et ce n'est que spéculation. Et si quelqu'un a une spéculation, officiellement, celui qui engage les FCC, c'est le professeur Nemi Mouilania. Et moi, je suis en contact direct avec Bakambi, au dirigeant PPRD au quotidien, le sommet même. Donc, ce qui est proposition, il y a beaucoup de choses. Le minimum, voilà, il y a une proposition dans le sens, il y a boya. À titre individuel, proposition, moi, personnellement, hein, d'abord, tu as 2 tours. Réponse à la carrière politique. Tu as 2 tours. De 2 tours à tour, mon côté, tu as des commissions. Non, tu as pour favoriser tricherie. Mais le lot où Mokonzi Mboka, président de la République Félix Tshisekedi, na gouvernement, ba na kati ya réalité ya nzungu. Nzala oyo Mboka ya na molelo. Gratuité de l'enseignement. Tu as 2 mois à kufuta ba enseignants, nyonso fo communauté internationale. Je pense que ce qu'il faut retourner question, l'issue parce qu'on a un discours, on a et qui a 2 tours. Certainement, quand on a notre tour, pourquoi? Parce que l'élection est en bon. Et Congo est en Guinée, est en Togo, 2 345 000 km², il faut comme on Djougou, il faut comme on Minembwe, il faut comme on Bunyakiri. Ils ont bon. Mais, personnellement, je me dis que pour que le président ait un crédit, il faudrait nécessairement suffrage à la directe. Donc, na peuple n'a coché, peuple a tié. Mais, oh, on se bozolo balobi, ezakaka spéculation. Jusque-là, eza officiel, ata mukete. Loi mina kusakata. Tant il fallait bâtir yango, babenga biso, ba oto ke na itandeke, to expliquer teneur ya loi wana. Ce qui loi kutu ya mina kusakata, ba expliquer ki biso, to ke koluba. Bongo, à combien plus forte raison, oh ya motuya ya bongo ba lobana biso. Donc, toi apprendre à makambu, na ba fake news, te yepe to on a plateau. Jusque-là, Moïka Sanjinangage, il est député national, il fait réfléchir. Libre à lui de réfléchir, n'est de commentaires, il faut réfléchir. Ça qui est libre à lui de réfléchir. Mais, oh, on a dit, Moutouara porte-voix, jusque la structure, il y a FCC porte-voix, et Zali, le professeur Nemi Mouilane, qui n'a jamais dit ce genre de proposition. Et puis, c'est sûr que tout ça n'a pas. Très bien. Nego Blanchard, Moïka Sanjibapo, monsieur Namte. Azana Libanda, na ibi nouvelle adresse na été pour bilogo ezala balabala na ibi te so isi balongo libanda. Azali banda ute na Kinshasa. Parce que tamba ba degepi nga na zalaki te. Nazana ba information te. Azali libanda te. Na yebite. Pour la monaka biloko na libanda balaki nga place quotité. Pour le moment na yebite so kaza. Wala na yebite. Mais pour mesilité ba boaki eloko mususu. Tozo ke na spectacle ba politicien. Bato bazo salaka ba show chaque jour ba bakisaka makambo. Ba première série na mboka. Bato ba souffrir, bato ba na passe na intérieur ya mboka. Minute on a zolo ba na intérieur ya mboka passe eza na niveau mususu. Nazo mona na ngelo mote. Mais là on va préférer na minute on Moïka Sanji. Il est libre de réfléchir en tant qu'un député. Toko boyo la droit wana te. Mais yoka réflexion na ye mbongo eza passe. Toko na COVID-19, économie ezali affectée. Tokende na maponomi indirect pour la président. Ba député de ba votaka do biso to voter ba safu na ba mukebai na tour na bango to voter ba nsingi pululu ba yo za candidat bien sûr to voter yo poza candidat na zala ekutu na demi tour pour zonga zuzu tour na zonga tour aleka ki mettre ba tour pour za le temps va et on se pour za donc tant on a voter bino ponga ka na ozala te tant on a voter bino sibino ko voter président de la République au moins les candidats bon. Ndeko Sango, merci pour na maloba pesingai, mais Ndeko Jimmy na sepeli lolenge abangi na makambo liboso ya peuple. Abimi na Ponce Pilate alobi ya kokota te. Parce que lobi Ndeko Sango ngana sala ki débat na radio Kapi, olimbi sipo na radio ya si na Ndeko moko ya FCC o ya yekoloba ete izali position ya FCC. Tolandi na top Congo lisusu Ndeko wana Ngoïka Sanji aleki alobi makambo wana mais awa yambo ete na kota na bosindo na koloba ete ezali matumboli ezali provocation o bandeko bazali ko sala parce que soki Ndeko Sango esengeli to reconnaître liberté na bango ya ko maniola
liberté na bango ya ko émettre ba point de vue na bango, mais ya kotali sa peuple ezali ete liberté ya bandeko ya kopesa makanisi et ça la makabobele se na côté o ezali ya kotala ndenge nini esengeli babate la pouvoir ya Kabila. Mais c'est que esengeli batala lolenge nini ya kozwa liberté ya komani lolenge nini komatisa nkita ya peuple kolongola peuple na nzala tala lelo dola tala insécurité na est bandeko wana bapesa kama ele côté wana te parce que ce que tali ba loi mina kututa ikoloba ezali bobele kota ndenge nini ezo viser ba individu ba personnalité awa na loi oyo ndenge bazoluka ko bouger suffrage universel awa ezotala bobele se ba individu donc bandeko oyo bazali na molimo moko ya bondoki contre peuple congolais ndeko sango na kota sikayo na bozindo ya makambo wana obiete bandeko oyo non seulement baboto la peuple légitimité na ye parce que ce que tali na suffrage universel direct au mobeko li kondi article 70 ezali ko prôner bandeko oyo soki peuple a voté bakei na niveau ya CENI bakei na niveau ya cour constitutionnelle au mende asala ki biso ba révélation molimo mo santo ekotela ki et pas wapi bacha 5 juges pour à travailler à selon volonté na bango pour na ko dépouiller peuple na souveraineté na balobi te bongo ezosi mbakaka mwa malamu te esengeli to boto la ye peuple penda mobimba exclusivité à droit na ye comme ça souveraineté na ye wana esi la mobimba biso to ko bana ko dondwa balobi te mobeko li kondi oyo to zwaki ya compromis et utaki na Sun City parce que esengeli ko yebisa batonde ko sango mobeko li kondi oyo to zana yango oyo ezali fruit ya compromis parce que tango to kendeki na Sun City tout ça qui n'a pas clivage local là-bas unitariste n'a pas fédéraliste tout ça qui n'a pas tout basé sur le régime présidentiel n'a pas régime parlementaire mais c'est là qui compromis salement pour notre tous à disposition aux gens mauvais colis konzo mais bande ko ya FCC balali balamuki local la posa na bango ezali Kabila akoma ayatola local la posa na bango ezali Kabila akoma roi adondo na mboka balobi terre Toboto la peuple kaka souveraineté yango au article 5 ya mobeko likonze eloba to longola yango comme ça souveraineté on a topesa yango nyoso to epa ya Kabila abazo évoquer makambo ya misolo ndeko sango mais même suffrage oyo indirect bazo linga ko salisa wana et ko faire dépenser biso kaka misolo mais soki bazana souci ya misolo solo babanda na ino na misolo o tozolo bela makambo ya jekamini ya 200 millions babanda na ino na misolo o batiana bapana mape pers bakende ko bimisa yango. Parce que solution moni motoazali na souci ya misolo ezalaka Mouzé Kabila na 1997 tango aya lobi bon lokola misolo ezali te bande koboya na stade to kote na ba stade to tongola maboko to vota batu mais bango tango bazolo ba suffrage indirect balingi ba voix misa ba député au peuple a ébé te basala ka musala te pour la plupart ba kendeke kaka kozwa misolo na ye peuple au détriment ya ba intérêt s'il vous plaît s'il est sans de quoi si aussi ngongese ko ndeko sango 2 minutes oyebeke bandeko ya FCC baba tuté so bandeko ya FCC baza à mesure ya babomi chebeya asombi chasser ya vivre batiele ba préservatif na kati ba oya raisonner pour na mboka pour nini ce sont pas les gens ya bato alongola ba mitema bango pour la souffrance à Congo donc FCC ya kanisa ki certificat na biso à Congo cartographie à Congo et na Congo à Kabila. Mais vous faites dans la banque aussi comme on s'il vous plaît, c'est assez s'il vous plaît, tu remets la souga, tu peux dégager mon ingate pour y azoper maloba. Ndeko, balaki na ba plan misato. Ya liboso et ali cour constitutionnel. Ne plan na bango ya laki kuna échoué. Ya mibale ya laki seni. Ba moni kuna président bloqué bango. Ya misato ya laki assemblée nationale pour la déstabiliser ka institution. Ministre Akash to faire tomber. Asali loko to faire tomber. C'est ça le plan ya bato FCC. Tango PC maloba. Azalaki na ba vitesse nyonso tout, na volume nyonso. Mais tango loba bando bouger kiti. 10 000 loba asurika na eloko ngwika sanje. Asurika na eloko ngwika sanje. Ndeko sango kolanda ete. Papa, ngwika sanje a dit clairement j'engage les FCC. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout ça en marche de modifier structure. Seul ennemi Moulani. Je te donne la parole pour terminer. S'il vous plaît. Ndeko, na ba marche awa, yango ka sanjida bande wa engagé. C'est circonstanciel, papa. Nazozonga, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Negoyale, s'il vous plaît. En tout cas, na sepeli la prise de parole ya Ndeko Biacha, on dit ce qu'il y a lingi. Dans la confesse, il y a ce qu'il y a lingi.
le baramakambo et ça la ngasai le bakonde sur le bin na bali yango yango zo mona na zongeli ko bala susu makambo ke ba lobaki nde ko m'a dit yazala ki na nzela ya bien ya bitumba na ya plan de sortie de crise à la réforme ici kawapi je pense que ba réforme nous fait qu'ils nous a proposé pour que les arabes rater les kabou na bandi ke la moka azana bato pe ba banzaka pour na développement pour na bakamu susu parce que so to cheka ke likia na bande ko FCC ezakaka Kabila banana ka bana mukaka na kombo Kabila somo na bango za wapi bayebi ke 2023 Madidi na point Chilombo na point Katumbi na point bazana sikate bazana candidat te vérité yango wana yango no moni bakomi kolala kolabuka balobi bongo ezate te so to kekana na kombe exonération bongo ezakuna yango zo mona bandingi ata te makambo salama bamoni ke niveau makambo zo kendele bakobimisa biso polele poisa bolombe kobima bakoyeba ndenge nini mbongo balobaka 10 milliards à budget eza facile ya kokokisa. Très bien. Alors muteka ka exonération tana ndenge bimisi makambo. Très bien, merci beaucoup. Nalobi déjà clair. Appareil judiciaire. On a la confiance dans le magistrat, mais Martin Fayulu Bobengisi Mbalami Balé et puis Betty Babar Poto o kisi ya mort to ya nini. Liboso Martin Fayulu Babengi na suka boanga yote bisote tout ça ezami kolo yote azelana. Lobi o lisusu invitation ebimi et komi que invitation à lokota et komi fake news. Théodore Ngoyazo témoigner que ayamba ki eloko. Ce qui justice a yebi ke bato ba créer ki makambo na compte ya justice ya lokuta. Justice esengeli sala lokasa nango. Po ba loba ke biso to yebi likambo yote ezala ki lokuta pe bato bango bakanga bango. Botika au chargé général Kasum. Azali commandant ya ville. D'abord police ezana makambo ebele, mbongo ya carburant. Na komona te bazala ba problème kuta mitu comme souci ya police na nzela ezana problème ya carburant. Police ezana ba nyongo na ba station. Ezana ba nyongo na ba station. Botika général a continué ko sala musala oyo azala ngo na mbongo muke atie volonté na mayela sala ko pesa ke bangambu ya kolobaka ote biso to benga ki madidi te na benga zaki biloko lukuta bato musu baliema nga minwe sala bango moko ngai botika général ka songa fa na kimia asala musala justice bino moko bo de matière eloko la bino to mola maboko na yembelo mo eloko mo na betoka mo eloko moto sila wa motema na peto Nasukola mi mobimba o na makilama yonkolo verbo na opesa ba politicien elamba ko defa la tango ka ndengo zoli yango ko kena taire te po mokonda ngwa ko sengango ba politicien bele so boza na pouvoir bozo sala lolendo zo mona lokola yo ko longwa te oyebaki te ko kokola sapato zaki na ngona lokolo oyebaki te ko kokola siko moni ke yo koli sapato ekomi moke olongwa na pouvoir constitutionnel tikala oyebaka te ko zape to la muninga à 19h. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine, a Betty Kelloke a bandi déjà pré-enregistrement et à déveloterie 2022. Papa, maman, Peli Bota Mobimba, Elenge Mwasipe Mobali Oyo Bozali na passeport biométrique na $5 ya Pamba, na moto, Boya na ba cybercafé Ben Lubitsch, na bon marché en face ya Hotel Phoenix, na galerie Igo Tonzambi, na Lemba Terminis, pe na Apocalypse Vende, Massina sans fil. Mana Kinshasa to pesino lisusu ngote. Les alinga ile kuna bino Ben Lubitsch ya cybercafé Ben na yeko informé la bino été KCC annoncé déveloterie 2022 yango biso na cybercafé Ben Lubitsch tozali kobanda pré-enregistrement pour participer à programme ya déveloterie 2022
pour Bandamokolo le 20 août jusqu'au 30 septembre 2020. Yo zali na passeport biométrique en cours de validité, yo na libota na yo, boya na Kinshasa na ba cyber na biso, yo zali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché, na galerie Gotanzami na Lemba, pe libanda ya Apocalypse 22. Na lobi na katité mais libanda ya Apocalypse 22. Yo pe ndeko ya diaspora, boyebi ete bandeko ya diaspora 167 au batindaki ba photo année passée, bazalaki ba gagnant cette année. Yango tozali ko encourager bino bato bozali na diaspora, na libanda à l'étranger. Bo tinde la biso ba photo na bino na ba page biométrique iska photo ezaka na passeport, bo tinde yango na adresse email ou ezali na mopanzi to na numéro ya WhatsApp ou ezali na mopanzi pour na kosunga bino ko participer na DV Loterie 2022. To pesi bino bonne chance. Pe bandeko bazali na posa ya kosunga bandeko na bango baya na États-Unis, tozali wana pona ko zela bino obenga na ba numéro na biso. Merci beaucoup. Merci. Enlo Beach, spécialiste en immigration américaine. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yo motofani na mikili ya bapaya, to oza awa na Congo, yo moto locataire ayokisa pasi poza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema.